baza clique mobimba baza bana ya salon bana ya kambumba na ya rigini bana ya rigini basangani nde basali montage oyo biso mpe toza bana ya lemba salon donc ndeti ye ayebi biso déjà famille bien alors bakotaki na je moko po tozalaki na parcelle oyo tobandaki koteka alors bango babimi bazwa parcelle wana na $53,000 alors na espèce azalaki na $30,000 oyo ifalaki averse bakomi na banque po averse akomi ke akoverse na banque te po banque bapesi ekanda et puis biso tomemie na hotel esika biso tozalaki na hotel tomemie na ndako apesa biso mbongo wana na ndako tokomi na ndako apesa mbongo tose retrouve ye na mwasi na ye bakomi kodiscute na ezalaki système bapomba biso image ya makambo baosala ntango basali acte de vente biso tosali acte de vente tosali nyonso bango bazoprécise ke biso tosigne déjà nzoka nde so tosigne ke ezalaki piège ya kozala ke bango déjà bakomi bapropriétaire ya lopango donc ezalaki piège banosala biso wana tomoni mpe mbongo te tomoni eloko te biso naye topesi déjà confiance déjà na enveloppe parce que tala enveloppe aboye mpena bapesi koyola te mpena enveloppe abomoye rate ezalaki trop sire mais ta biloko eza na kati ya enveloppe biloko eza na kati ya enveloppe yango $30,000 yango donc ntango ekomi ke bapesa bango acte de vente biso tosigne nde tolobi te tokosigne bongo te ifo kopesa nanu mbongo mpo biso tosigne bando diskute na mwasi nde ye moko afongoli enveloppe ya $30,000 akamona miso mwasi na ye o ta makambo na omona toyebi te soki amonaki nyoka soki amonaki nguma nzoka nde bapapie $30,000 yango $30,000 donc baza réseau mobimba na Eric Ngambembo Serge Ngambembo bana rigini bana salongo na Jumel na Matete yaka boye papa yaka na Jumel na Matete donc baza batu moko nde baza boye babemiseli biso makambo ebele yango toza awa epa Major Mimi azo manipule Major Mimi azana mbongo ana biso lobi na butu amema biso na manipule tu es sûr que maman ça $50,000 na ndako nzoka est responsable basambela ke libati na ndako alors ye mo mobali oyo nde biso tozwi ona osubisa olobani na baninga na akende kuna bango te mpona kosukisa eza boye oyo ayebi elongi oyo aya toza na ye deja awa epa Major Mimi oyo ayebi elongi oyo aya mosala ezosalama la polisi eza mosala yango Major Mimi nde moto asezili population bokeba na bango so bomoni moto aboye même na quartier attention surtout enveloppe ya chocolat kosala na sécurité na bafoto journal $30,000 yango Serge Ngambembo asalaka na RTL na RTL bozana meni munene kuna Serge Ngambembo aza muyibi aza escroc na $30,000 Serge apesaki po baya kosomba lopango avec espoir de domination zonga wana dara wana tete ndoka ndio yoba personne direct yaka Yo,